Voilà, bonjour, bonsoir, ça dit, Eza Freddy Akime Doli Loré a beauté à ma chérie. Oh, nenge atamolara. Awa tout ça en bandal. Bandal juste place au babinga bakayao. Bakayao, nazo leka juste non que musala, mais namoni toyoka kaina sango. Bisonio surtout toyoka. Ezana FARDC donc mokonzi moko boye o azali commandé à FARDC. Mais Azapi pasteur, yé spécialité na abiksa kaka bato maboma. Donc sera zu motaliboma, assemblée motaliboma, a katie souki, a changé bilamba, motaliboma mbala moko, a commis normal a zongi vraiment nenge ezalaka. En tout cas, babilo ka boye, eza vraiment un peu rare. Oyo to sala ngo kaka na cleboa.com. Oyo tout le monde est déjà pasteur yo azo sala musala na éviter aza un peu concentré moté pasteur moté mais s'il vous plaît aza pasteur t'es un prophète prophète Jean-Baptiste délégation des rois voilà aza prophète na monio oyo sa musala nazo comprendre té ya zali na trouble mental ou bien aza na liboma azaki mental liboma bon na ole kana okende mobembo côté mosifana kana carte 1 osala musala kuna ko dériver musuko na moni avandi kana rana ndako ya bishwana na tune pona tunaka olongo bika na kombo na Yesu masi alobe oui so motandimi ninga na tika te fona sunga yango na sina benga milimo mabenga za basabiki siko tikali kaka programme na kusenga bandeko ko soma bilamba ko sukola ko sanze ko tresenzi nzila etonga musala na bandango pele lote depuis 2015 donc tolo bakini ninga za donc azoyi mutu normal les tout ne peut que ça oui on peut poser question mbote papa mbote est-ce que undimeli nzambe comme mobiki sina motema no nandimeli nzambe undimi vraiment que okosiyamba nzambe okosalela nzambe na yamba na makamu si oyo prophète asaeli yo bato nyonso tu bazotata okoloba na bango nini bon na makabu sezaka ndenge na moni na miso peut-être koloba kaka nde bango pe bazakati na ngako loba na zonasa obiki ba obiki te loba out voix na biki na kombo na nani na kombo na Yesu OK betela Yesu na maboko betela maboko betela Yesu maboko donc yo ndoza obiki na kombo na nzambe ha betela no maboko betela maboko asa biki loko mo liboma pa nanga lobelo côté journaliste nzamba za bolingo nzamba munene ngana za nanga sima lokuma zonga pa na moko me nako beta tolo te ya pouvoir nzamba pesi ngai pa nzamba yoki mawa maboma balekebele na Congo on a sala zaka ba avant goût na continuer comme la gouvernement ba sungana espace munene na posta vana ko ne ba réserve na nettoyer capitale mobile na za la capacité au dériver même 60 maboma par jour siko place au tiaba ngwe date musala ngama na kokite na continuer comme la gouvernement na komela de gouverneur la ville ya Kisasa André Kimbuta na komela pe général Kanya Masarza sécurité à ville ya Kisasa na komela pe premier ministre Matata pour ba copier za na ndako zo musala wa nzamba tindi jamais ko souhaiter au moins na ngama za ngaite na motinda me délégation des rois mais vraiment pas na ngai lobelo côté bien aimé et pas na ngala benga liboma ya ndenga za basabi papa telema likolo zabi kamwa na Yesu liboma pa na ngai lobelo côté. S'il vous plaît, aussi, on a bêté dans Nzambe, on a beaucoup d'habitude. Papa est pas dans Nzambe. Papa est pas dans Nzambe. Tiens, les beaucoup bon. OK, merci. Le coup maison est pas dans papa. Tiens, guéri. Merci. En bref, dans la mine olobate, ba konzi ba sungangai. Ezati na Nzambe, dans la sala ona wala bokonzi a sete, na wala bokonzi alola. Eza pouvoir nzamba pesi ngala sunga milimo na bato na za capacité de dériver même 60 maboma par jour mais gouvernement fait sunga na continuer ko komatika 3 copies à président de la République y compris na chef d'état major Abiso Didier Tumba c'est quoi ça y compris maman Olivier Lembe etika 3 copies so na kwati sino ça prendre bandi ko landela ngo mokonzi nzamba otuse molimo na a ko soutenir nzamba ta 54 na grand mabele na cimetière Kasavu pa sunga milimo bato ba 4 grand parti à mabele na cimetière bo capitaine za monene nzamba ta singa na cimetière Kasavu ba clôturer dans ma premier temps ba bête ata ngar moni ko sunga milimo na bato merci beaucoup comme on a mosala soda ajida se funga somondonga Jean-Baptiste na sana bato kize premier bato FARDC état major général na commune Ngalema
Bon sikoyo eza pe na bato mususu oyo bazotala ta mususu baza pe na ba mois bandeko na bango na kata bandaku baza quand même na bakawana pour ba rejoindre yo moi numéro na contact. Bon numéro na nga contact eza na ngona ko pesa na ko excuse moi mukila sala musala papa on sokata suki. Amen. On a besoin numéro na ko pesa bango. OK alors. Bon wana siko total ndenge ba kolongole suki ba kolongole mandefu comme ça na tuna pe bandeko ti. Papa ndeni te moni de kamo ndenge pas pasteur likambo tozalaki nango sûreté oke mutu aliboma akozonga mutu mais en tout cas nzambe azwa lokumu akontinue kosala eza mosala na ye ya kitoko nzambe abakisela ye susu ya mingi koleka. OK voilà papa nanga est-ce que Moutalibomo oyebi pe? Bon Moutalibomo namona kaye mingi tango ayaka souvent koleka tambola ka mingi. Bon habité sika nini ya utaka. Mais namona kaye mingi. Donc aza vraiment liboma. Oui, aza vraiment liboma. Donc nenga za wa ezolekela bino quand même makambo bazo sala. Bon makambo ba ezolekela po na habité nzambe asalaka ya minene mingi kati ya papa na biso ya soda. Asalaka mingi vraiment kati na ye po déjà o ezamba liboso te aye ko découvrir Moutalibomo awa souvent soko akiti auti musala so akiti awa a découvrir ka Moutalibomo mingi ka souvent ka awa alors auta équipe ko salisa mama moko boye kaka awa esika otozali auta ipe ko salisa mama moko boye vraiment na musalo nzamba pesa ki asalisaki mama wana azwaki biloko nyonso mabe azalaki nango atumbaki nyonso tout en tout cas délivrance ya mama wana esalamaki très bien kitoko vraiment. Voilà délivrance à maman wana esalamaki na ebite ndeko nanga yo pe o baksanini na ndenge Moutalibomo lelo azongi mutu normal bapamoli kaka na balabala yo baksani. En tout cas epesinga esengo mingi ndenge vraiment mosala ya nzambe ekomi ko salama vraiment donc na ndenge ya solo quoi po ba pasteur mingi basala na ndenge ya bakisi ya lokuta mais na kasi na pe ya nzambe pe bazali o donc automoni ba réalité boye. Toi merci. Voilà Herman Emporio naibike de la nation et il est comme ça yo papike no kamwa mais total la ndenge Moutalibomo azozonga mutu normal wana kutunga mongo na comme c'est camarade na ngai libela Herman Emporio total. Auti na machine à pétrole Congo. Avant qu'on a banane mosala bande auti machine à pétrole Congo. Yo boyebi. Na poser ba question vana ya na. Oko tu na pe. Papa nanga na bosa na iko tuna yo adresse. Yo ozamona commune. Nga na vana na njili na pétrole Congo. Njili na pétrole Congo. Sikoyo ozala mwasi na bana. Na mwasi te na vani ka ndengwa na balite. Na balite. Na mwasi de réalité de vie. Akosango, okosa na idée, akosa na ya ba combien d'années boy. Bon, je ne sais pas, ngana sungande na tuna kana ngala sese motazo akimia. Na masala ta 30 ta 20 lobi nga lokote.
ceux na tourné à rouiller bah peut répondre ngao. Ah mon frère, on a d'accord de rendre moi passe. Ndenge bo fa vana kimi moi connaissance banda zonga malema. Voilà. Banda malade ko yebate bon, je ne sais pas. Ko poser question. Papa banda malade banda ko banda ni malade banda kio. Malade bon, malade zaka lokola de zolo ada ba ne sikoyo. Ezaka rebelle. Ezaka rebelle. Ça passe mingi pour appuyer baba né à salir on comprend pour tala liboma et ane milimo mabeza ko konza moto ata ko tambola partout ata ko mi bater loko moko te nene na sungio il faut connaître ça c'est bana ozon malem ko poser ba question ça de combien d'années vraiment ils en ko déranger on comprend nata la raté même moto ça même 10 ans même 20 ans le belinga le côté nécessaire moto zo kimia merci beaucoup parce qu'il a continuer ko système mustala donc poser la question. Mais yo zalena. O zalena ngo. Papa. Voilà, numéro là-haut, et vous à combien? 081 55 499 14 na souka. C'est un attangela ou bien. Donc, nous surtout on a besoin de rejoindre chef Nabiso Ezali 0 plus 243 81 55 49 914. Wana bozoyi moko donc soza tam susu na ndeko na ye aza. Correct na kako kolona vanda na kako européenne na 13 bloc 4 numéro 5. Sikoyo soyi bat mususu ba ignorer tam suba lo bakenote ozapi na mwa ba moto no mais obata masima nzambe. Mais ngaba na mama na papa betanga na ibeta likasa moko te mais na simbaka nguya na nzambe ni na sala ngobikamo. Yesu Kristo. Na bisa batona kombo na Yesu Kristo binzambe nzambe te. Ma pasteur rebelle Baptiste. Pasteur rebelle o toyebi ya minene baza kosala babika muso te oyo sala oyekaka ochekaka bible bo. La nzambe moko. Roza ngompe na image. Omoni Yesu sa omoni penga wana papa nga mwana. Otambe ma français mo akitoka ko mame. Osami na révélation nzambe moko. Otambe ma français que ça na rêve. Omoni bande vers confirmation prophète. Les ba prophète abina mokili ba mpesa akombo ba sabi kama moko te. Menga na ko ba ko sabi kama. Omoni bande vers na confirmation prophète. Omoni bande vers otambe ma français moko ko mame bien joué image. Moi le président. Mon salon a bandé le lote depuis 2015. Nous avons connu même le gouvernement. Voilà, en tout cas, Mboka na biso ba makamu seza ebele. Ezebele. Ezebele nego ya le bamuke parce que biso to comme na skol ngo ban. Na yebi assez très bien tous les unité mon corps. Tout ça on a un bâton qui gère l'état-major général. Petit frère na pas la caméra. Petit frère n'a pas ali pasteur. Il est tous ça unité mon corps. Na bâton qui gère pas colonel innocent. Hein na bien avec certitude. Ezate ke koko sao boye pasteur à Montono. Ezali makila na bango. Ya makila na bango pour les qui n'a pas ali pasteur a été à voir même biso na unité. Yeah, na bien très bien. Ok, voilà. Merci beaucoup. On a la commune à Souka, donc de la nation, Tonton Banda, Papi Guéné, Pichou Mangaya, 5 Kitoko, et pour l'année, n'était Merlin Baou, Chancel Mbemba, Kovo Veve Kaka. Vous avez ébélé, tout le temps, l'année bail.